Bobangatia, coucou Bobangatia, na patika maki kana nyatso ka jisa na soso bouillon et matungulu. Ya bomonika ne na patiki sinelongi. Ya li sono beta le solo couple mon na Katsalman. Couple là dans la bien, ba nova na mboka mo mushingi là-bas. A parler de mushingi là-bas, na saluer batnyota mushingi là-bas, communauté congolaise ne so mushingi là-bas. Et voilà. Bundesimage na mushingi là-bas na pesi opembote Yves. Na ebi couple zaki très bien, zaki vraiment bien dans la bien. Moi c'est zaki dana banane misato avant, mobile bazena banane misato, ba ne ko vendre vraiment en harmonie. Ba balana officiellement, ce qui fait ba combien na bana 6. Mais il faut arriver que moi c'est mobile ba boti sous mon ko bana ba combien 7. Il y a des familles nombreuses, c'est-à-dire que mais malgré ça harmonie zaki na ndako, bana ya papa banda obinga mama ka mama, bana mama pe banda obinga papa. C'est-à-dire que ceux qui ko na ndako wana yebité ou le bakeno voilà, et bana papa o yote za bana maman parce que ba qui vraiment en harmonie, ba vacances, na ba Italie, ba vacances partout, mais pendant tout ce temps moi ça tika na kozonga kinte. Moi ça tika kozonga kinte banda ya sala presque 29 ans ou quoi, atika kozonga kinte. Famille na ki bana ko déclarer ya bando kenda takut ko ya tatu ko ko la biso, ya ka ne fisque pour une fois la biso pozonga parce que famille bana ko déclarer. Moi c'est mon bala nego sala na nini moi société moi ya sécurité et puis moi c'est avec aide soignante. Ce qui fait bando comme ba dépense nyos tu bana ko le bien ko la vraiment aller mingité. Moi, ça dit qu'il y a des non shérif, on a qui est à la famille Nakin parce que banana kenda plus de 29 ans en haut. Natikala ok kinte, nakinde quand même natala bango, na mon appel bango. Moi ça doit avion avion kine, oui, à commune Nakin. En tout cas, bayamba qui est bien, bayamba comme tous les bien famille, bayamba qui vraiment harmonie, ambiance totale. Une fois, quand on est à la cousine, baye, notre kende boîte, basokoli ba qui boîte. Voisin la bango moi en face garçon, comme garçon avec kin. Na poka boîtier kit nae a bendi beauté poudre belé azuka chaussure na niki yango avec des précisions et télé a tiesko kit libanda na ba 18h ba vanda ka bon ba sengi bino ya compagnie biso na ya na biso to kina biso boîte ba kenda boîte té boîte mais là champagne whisky bando bina la fille à question la dame à question au tek poto bando bina na garçon voisin ya bango bando bina ko bina bando ko bina na sakwiti faire des sakwiti bien sûr abando simba garçon ando simba garçon ando yebati parce que a maîtriser akwiti pour na yeza première fois bati ki bande konyo sur na kata boîte yena garçon ba senini babimi libanda comme babimi libanda babima ensemble na kata voiture et donc les cas qui ezaki regrettable na tonga babimi bazongi ndako na bango babima ki sa famille mon baba yebete babima ki ensemble OK moi si kobimo babima ki ensemble malgré na sakwiti moi ça tombaki amoureuse au fond. Ça tenir compte que famille na kin, atiki famille na poto, mon bali na bana 7 mobimba na katandako. Moi si a commis folle amoureux, il y a garçon ya voisin na bango. Le lendemain na ngoso babimi, on obo benga sou garçon na ya to bima na bon. Famille bando yebate bando bima ensemble. Babima le sou bakenda kin kole balia bamela. Après wana yaya azwa chambre babima le sou na garçon en question. Comme babima ki ensemble moi si a commis liboma ou là ça la 2 semaines na kina kendela ki asali emo kozonga zongi na poto banda moi si azonga yaya akoma ko bota ba compréhension na ndako ko bota ba compréhension na ndako jusqu'à ce qu'azui mobali na ye o babala officiellement a bengani ayebisa bi dessus désolé na ligne moi garçon là s'il vous plaît aza juste na 27 ans la dame en question en a 41 na ministre tolo ba mobali na ye azali banda ba bengani na bana na ye. Et puis, fille ministre de l'Obabou, azongi sur na kin po ke bala les garçons il y a 27 ans, bi que no fille garçon na aye bébé mo bana ko sakaye, musala sala ici il y a qui sécurité, il paraîtrait mon Congo kufa, aso ki par na bien té na intimité na bango garçon na azo s'occuper na bien. Ya. Garçon azo s'occuper na bien peut-être parce que na bandi musala té. Peut-être parce que en Afrique, à peine complexe moi c'est un petit poteau. Est-ce que osa sir que garçon qui bala tout d'abord aza moins âgé que yo, 27 à 41 ans. Au bomi libalo ze bobala officiellement au zu mobalo bengani na ndako mobalo a contribué à kanaba dépense est-ce que là ko na garçon wana mobali na garçon wana sans permis a cause na capacité ko keno kotika mobana na classe nde mobalo bande ko sala a cause na capacité ya ko prendre charge na ya ko kabola ba dépense nde mobali na nde ko sala ya makamso ta que to tomba pe ba amoureux ou to tomba ba amoureuse to te na compte pas ba famille na biso to te na compte pas ba réalité oh to zo affronter sur place. Moi, si na minute à zongi kin, à quel la garçon il y a 27 ans, bah il y a des potes qui vont officiellement. Il y a potes et bossani sur ma facture et tourmentako amour et bossani sur ma facture et bossani sur ma réalité à poto. Pour nous, on a 27 ans. Au tiki mobile officiellement. Si on a tuni bino ba yabo ebisanga, to pe ki sara basi ba kendara kin bango moko ou bien to tika bango ba kende. Parce que ceux bazo kende apparemment bango moko, c'est comme si basé supposé na ba danger belé.
eloka boy komeli mobali ye moko mtabenga biya na tikenda bana misatu azong senga bana nanga atikenda moko to botana ye famille bébé likola moi na 27 ans na Kinshasa ya vacances ngo to kendaka moi respecter moi dignité moi na 27 ans s'il vous plaît libali kufia ya toti karabasi ba kende poto bango moko to kenda na bango ensemble ou ezaka moi sinem taza moins sérieuse ou a découvrir le Cambodge biso na yo to yebité est-ce que bazaka na chambre babima to yebité et loko nini nda mona ke pas mona mobali wana 27 ans boyebi bana mibala kini bazaka ta l'occasion de rien mbonzi na monoko ata l'occasion de roka ke buno kita mata na monoko ata l'occasion de roka a partir ce n'est qu'un encore à l'occasion de rien alors boké bayaya bolingo encore na poto bateka ngote pardon merci na loba mingi te na suka ya toloba to tika basi ba kende kin bango moko ou bien to kenda na bango parce que pe comme il yenge j'ai coco nandima merci hein ba commentaire na c'est très important.